oyo ezali ntango na koyoka sango malamu na seko epesami na baje misato. Mwaje na liboso alobi na mongongo makasi ete bobanga Nzambe mpe bopesa ye nkembo mpo ete ntango na kosamba na ye eye bosambela ye oyo asalaki likolo na se na mai monene na mitu na mai. Mwaje mosusu na mibale abilaki koloba ete ekwei Babilone monene ekwei oyo asili komelisa mabota nyonso vinyo na kongala na pite na ye. Mwaje na misato alobi na mongongo makasi ete soko moto moko akosambela nyama na ekeko na ye mpe akokamata elembo na elongi na ye soko na loboko na ye, ye mpe akomela vinyo na kongala na Nzambe oyo etiami bobele yango na mai te kati na kopo na nkele na ye, mpe akoyokisama mpasi na moto na sufulu na miso na banje basanto mpe na miso na mwana na mpate. Na pokwa oyo tokolobela lisolo na Yesu. Ezali na solo lisolo kitoko makasi mpe solo lisolo na mawampeza pora bato mingi. Oyo ezali karte moke na bisika wapi Yesu alekiselaki mikolo ebele na bomoi na ye, alekisaki mikolo na Egypte lokola mwana moke, lokola bebe, mpe masolo ebele na ntina na Yesu elekelaki na bamboka oyo lokola Korazim, Capernaum, Canaan, Betsaida, bamboka nyonso wana. Nazaret ezali mboka wapi apeselaki ebele na mateya na ye. Mpe soki tokiti awa na solo bokokoma na Bethlehem na se kuna, mpe Jerusalem, mpe kuna ezali ebale monene na mungwa, kuna ebale na Galile. Lisolo na Yesu ezali lisolo oyo na moto azali mobateli mpate, moto oyo azali kokamba bato na ye. Sikoyo na mboka na ngai, ntango nazali kotala mobateli mpate azali na ndimbola mpenza te. Mpo mobateli mpate azali kokamba mpate liboso na ye. Mpe bazali na bambwa, bazali kolanda mpe kozongisa bampate na nzela, mpe bambwa bazali kopota mbango mpe kozwa bampate oyo bazali kolongwa na nzela mpe bazongisi bango na nzela, ezali kaka bongo mpe mpate azali na solo kobanga moke na ntango oyo nyonso na mosala. Mpe likanisi oyo nakomona mobateli mpate azali kokamba mpate na ye ezali leloko mosusu. Oyo ezali na solo elili na Moyen Orient wapi babateli mpate bakeseni makasi, wapi mobateli azali liboso mpe mpate azali kolanda ye. Bokoki komona bampate nyonso bazali liboso na mobateli oyo ekeseni makasi na ba oyo na bamboka misusu. Awa ezali na solo lolenge na mobateli mpate awa na Moyen Orient wapi bozali na mobateli mpate na liboke na ye moke na bampate banzingi ye, mpe bango nyonso bazali kotala ye ezali kitoko, nalingaka yango makasi. Moto oyo azalaki na elongi ebebisamaki koleka nde nazwaki ye foto. Awa tozwi bilili moke na lolenge oyo na solo na mobateli mpate. Awa lisusu babateli mpate bampate bazali wana mpe bazali na elikia na mobateli na bango. Mpe totala oyo azali kotambola mpe bampate bazali mpe kotambola, bazali kotika yete akende mosika. Bakangami makasi na mobateli na bango. Mpe ezali elili kitoko lokola oyo Yesu azali koloba mpona ye moko lokola mobateli mpate. Azali kokumba mpe tozali kolanda. Lisolo na Yesu ezali lisolo na kokamwa oyo ekomela nano moto na mokili te. Kasi esika nyonso kokota na Moyen Orient
mawa mingi basali bisika na bule libanda na bisika yango. Mpe bato bazali kondima ete ezali na kobulisa mamoko na kokendaka na bisika wana na bule. Ezali malamu kozala kuna, mpe ezali kitoko kotala yango, kasi ezangi bule na esika songolo. Okoki kokutana na Yesu na solo na ndako na yo na moke lokola awa. Na solo soki bolingi kobakisa boyebi mpe komona lolenge bisika yango ezalaki, wana ezali lisolo mosusu. Kasi kokende koluka ngolu ekeseni kuna ezali lokuta. Bongo awa nde na kotala boye ezali libulu na mabanga wapi babateli mpate bazalaki na mpokwa yango, mpe bokoki komona bazali na monzoto kuna na mabele wana basili kozwa sango na mbotama na Yesu. Mpe na libulu na mabanga oyo batiaki eklezia na se na bilili nyonso na bisika oyo ezali na bana mibali babateli na mpate na esika yango, ntango mwanje ayaki koyebisa bango ete Yesu abotami na Bethlehem. Ekokaki bango kozala na elanga lokola oyo, bongo na ntango yang oyo na mbula likambo oyo ekomaki ekokaki kozala le 25 décembre te, oyo ezali mokolo na mbotama na banzambe na bapagano lokola Osiris na Zeus na bamisusu. Mpe babateli mpate bazalaki libanda na bilanga wana elingi koloba ezalaki ntango malamu, kasi na ntango na malili makasi te lokola le 25 décembre na kati na hiver. Oyo ezali elanga na Ruth. Lisolo kitoko, lisolo na Ruth na Moab. Oyo ezali lisolo mosusu na Biblia oyo etalisi biso ete Nzambe asondolaka bato na bikolo misusu te. Nzokande Moab ezalaki mboka na masumu, bato misusu na kati na Moab bandimelaki Yesu lokola mobikisi na bango moko. Bayebaki ye bongo te mpo nanu abotamaki te, kasi bazalaki kondima ete Nzambe na bato na Israel azalaki Nzambe na solo mpe akokaki kozala pe Nzambe na bango. Oyo ezali mboka Bethlehem wapi Yesu abotami, mpe bisika kitoko kuna. Nani azali kuna? Na solo bisika kitoko makasi, ezali na bato kitoko na kolakisa, ezali lokola komemama na ntango na kala na lolenge mosusu. Mpe mobange oyo awa azali kokamwisa, ezali na bilongi ebele ekangami wana, mpe ntango bozali kotambola na nzela wana ezali solo kitoko. Nazalaki kuna mpo na ntango moke, ezali mboka mabe na kofanda. Mbala moko babambaki biso na mabanga, kasi tobikaki. Nde na bongo tozalaki kaka biso moko, bato tozwaki ndingisa mpona kokatisa na ngambo na Israel, mpe na ngambo na Liban, liboso mpe na sima. Masolo ezali kitoko. Bato na Israel bayaki awa mpe balongolaki ekangeli, vup balongoli yango. Mpe moto nyonso azalaki na ngambo oyo atikali kuna, moto na ngambo kuna atikali kuna, mpe basili kotia ekangeli liboso na ndako na moto oyo. Mpe ezalaki mobembo na bolakisami. Mpe ezalaki na molakisi na bapaya nyonso, mpe kaka yende azalaki na mikanda mpona kokatisa na ngambo nyonso mibale. Na solo ezalaki na ntina monene komona ete kaka biso nde topesamaki ndingisa na kokatisa na bangambo nyonso mibale. Esengaki moto nyonso atikala na ngambo na bango. Nakanisi ete ezali mabongisi na Nzambe. Nakanisi nkolo asalisaki biso, mpe ezalaki kitoko mpo bokokaki kokoma na bisika bato bakokaki kokoma te. Mpo ete nyonso ekangamaki tozalaki kaka na bisika biso moko. Nazalaki na Bethlehem na bisika misusu wapi bokoki kotambola na bapaya nyonso te. Nakanisi ezali na bapaya ebele na ba eglise wana, bokotelema na bakiti ntango molai. Tozalaki na eglise mpo na biso moko, ezangaki bato tokokaki kokende na bisika nyonso wana, ezalaki kitoko. Mpe mobembo na bolakisi wana balembaki mpo na kozanga mbongo. Na solo bazali kokotisa na bisika wapi bozali kokende solo, ezalaki kitoko. Na solo eloko kitoko ekoki kobima na eloko na mabe. Oyo ezali makambo esala makana wenze. Awa ezali bisika batekelaka misuni. Soki bolingi kosomba musuni na bino yango wana ekangami kuna, ezali na makelele makasi na nzinga. Ntango ozali kokende mpona kosomba musuni. Bongo na kanisi ezali malamu, moto oyo amekaki kotekela ngai soso oyo mpe azalaki kokangama mingi kino na sombaki yango. Ezalaki na suka, soso azalaki na bomoi.
azalaki kotika ngai te nakende. Nayebisaki ye nazali na ntina na yango te, akangamaki kaka na ngai. Yango ayebisaki ngai nakakola mpe azalaki kotika ngai te. Abelemaki na ngai mpe akangamaki na ngai kaka mpona somba yango. Na nsima akomisaki ngai na suka mpe nayebisi ye oke nakokakola soso na ye. Nakakoli ye na se mpona soso na ye kino akangelaki ngai kanda. Ezalaki malamu. Yango nakakolaki makasi mpe na suka akangelaki ngai kanda mpe ayebisi ngai boye zwa yango oyo fele. Mpe nayebisi ye naliaka misuni te. Ezalaki lolenge na kokangama na motema na elongi na ye. Akokaki kokanisa te likambo na bongo ekokaki kozala. Na suka asekaki mpe na nsima tokomaki baninga. Oyo ezali solo fulu na mapa. Nakanisi ezali moto te bongo te. Te na solo lipa ezali kaka lipa bakotumba yango na moto to na fulu pe ezali malamu. Mpe ntango mosusu mwasi akokaki koleka awa te mpo ezali bisika malamu te mpo na basi esika neti oyo wapi bozali kotumba lipa na fulu meka koyebisa na bazanka wana na ndimi te akondima yango. Kasi bon oyo ezali Église de la Nativité oyo ekenda sango wapi Yesu abotami ndenge balobaka. Botoyebi te soki bisika na bule ezali bisika wana. Misusu ekoki kozala na solo mpe wana ekoki kolakisa esika wapi Yesu abotamaki. Mpe oyo na solo bisika oyo eponamaki bongo liboso na lisolo mpe na kokesena na mama na Constantin. Mpe amonaki ete awa ezalaki esika yango mpe batongaki Église oyo ezalaki na solo Église na ba orthodoxe na Byzance. Mpe etumba monene eyaki na mboka oyo kati na ba orthodoxe na ba catholique oyo bazalaki kowelela esika yango mpona bango moko. Efelo oyo bakabolaki yango te kino lisanga na mangomba ekolaki. Mpe Église oyo sikoyo ekabolami kati na Église orthodoxe na Église catholique romaine. Pe bazali kokabola bangonga kuna. Sikoyo ntango bokoti na kati bokokotela na ekuke moke ezali kotungisa esengeli kongunzama wana mpona kolakisa botosi mpe komikitisa. Wana okotandama na se na ekuke neti bongo. Mpe lokola bomoni Église ezalaki na bato te na ntango tozalaki kuna moto ata moko te ntango nazalaki kuna mikolo eleki ezalaki na bopekisami. Mpe mabele ezali solo mabele na mabe kasi mabele na solo ezali likolo mpe etongeli na kala na Constantin ezali Église na kala. Mpe ezali solo esika na bule etondisami na masolo mpe makambo nanu eleka te. Kasi ezalaki na ntina mpona ngai pole na moi ekotaki ntango nazalaki na kati. Mpe kuna na likonzi wana bozali na madusu oyo. Bozali komona yango? Mpe madusu oyo ezali nini? Na kolanda masolo Marie abimaki na Église oyo mokolo moko. Na bongo azwaki misapi na ye mpe akangaki yango lokola ekulusu boye mpe akendaki na likonzi oyo mpe akendaki na nsima madusu esalami. Ezalaki wana ezali misapi na Marie oyo etoboli madusu oyo. Mpe soki bokotisi misapi na madusu oyo balobi bokozwa lipamboli oyo ekeseni. Na ntango nazalaki natalaki madusu oyo namoni nzinga na yango esalami neti oyo bozali na yango. Nakanisi ezalaki mosala esalami kuna na moto oyo ayebi yango malamu te. Soki ezalaki oyo na Nzambe ekokaki kozikisama kuna na kati makasi. Na solo ezali lolenge na masolo oyo ebendaka bato. Pe bokokamwa na komona ndenge nini na ntango malamu bazali kosala molongo molai mpe bazali kotia misapi na bango kuna na kati mpe bandimi na solo ete bazali kozwa lipamboli ekeseni longwa na Marie na ntango bazali kokotisa misapi kuna. Sikoyo na solo lingomba ezalaki moke liboso na lakisaki bino ete mabele na se ezipamaki na mapaya ezalaki na se koleka mabele oyo. Bongo soki bolingi kokita na esika na ebandeli wapi balobi Elieli na Yesu ezalaki bokokita na bibutelo oyo mpe bokokota na lilita. Kuna nde na kotala boye Elieli ezalaki na elembo wana.
bongo soki bokotisi misapi na maboko kuna bokoki lelo lisusu kozwa kolongolisama na masumu na Église catholique romaine. Elingi koloba masumu na yo nyonso elimbisami kaka na kosimba esika wana, mpe bokoki kolimbisama mikolo ntuku libwa yambo na kokotisa misapi. Bongo soki bolingi kosala feti na monene, ezali malamu kokende mpo na kokotisa loboko na yo kuna, mpe oyebi ete mpo na basanza misato koki kolongolisama masumu. Ezali malamu mpe bakotuna ata motuna te etumbu ata moko ekouta na lola te. Sikoyo tozalaki kuna na ntango bato bazalaki te. Ezalaki likambo na kokamwa, mpe na ntango tokomi na solo kuna, moto moko te akokaki kozala kuna, bato wana kutu bakamwaki makasi. Bazalaki kosala milulu na bango na ntango nyonso. Awa tozali komitungisa mpona tokatisaki bango milulu esepelesaki bango te. Kasi tozalaki na appareil photo kuna, mpe nazwaki photo na kamera na ngai, mpe bokoki kotala bilongi na kolakisa bino kala te oyo nazwaki. Awa ezali ebele na ba orthodoxe na se na mabele, na libulu na mabanga na église oyo wapi na solo moto moko te akokaki kozala. Bazali awa bazalaki kolata boye bilamba moindo na mutu, mpe bakokani na bato na Ku Klux Klan, bazali kosala neti ba nsangu. Bazali ba nsangu na ba orthodoxe, bazali kosala misa ekeseni. Mpe awa ezali makelele mabe ekotaki. Ezali kobeta ngonga. Man's very angry with us for photographing. Nakanisi soki liso ekokaki koboma mbele nazalaki na ngai mowei. Boye azali komona na moninga te. Na solo ezali lolenge na molulu oyo ezali kokoba, na ebite lolenge ni na misa ezalaki, kasi ezali kaka na ntina. Na sima ntango ba orthodoxe balongwaka, mpe ba katolike romain bayaka mpe kokota pona kosala makambo na bango. Oyo ezali liboke na bapaya na mobembo na ba katolike. Ezali na mwasi moko kuna, azali na ekulusu misato liboso na ye, elongi ezipami, ezali esika malamu. Ndenge bazali koloba wapi esengeli kokoma soki bolingi kozwa kosokola ata na likambo nini. Libanda na église oyo ezali na ekeko oyo na Rome na makomi kuna, bazali na mokuwa na mutu na se, ezali solo likambo na molili, likambo na liwato na bomoi. Mpe wana kokita na se na mabele na église tokomona libulu na mabanga oyo. Na kotala boye ezali libulu na libanga ndenge balobi wapi na solo Marie abotelaki. Soki botali maninisi misato oyo malamu, ezali bilembo na kipagano, mpe na ebite soki iyo tote ezalaki esika na makambo na molili na koki koyebisa bino te. Mpe na se na mabele na église oyo bokokuta mikuwa na mitu oyo balobi ezali mikuwa na mitu na bana mike oyo Herode abomaka. Nandimi yango te, kasi ezali oyo balobaka. Mpe na se wana ezali moko na yango nazwaki foto. Mokolo moko nazalaki kuna, bombe moko epanzanaki na esika nasilaki kolongwa kaka na ntango moke. Na solo esika na makama mingi. Botala libulu mosusu na mabanga, mpe na kati awa ezali na tempelo na Marie. Mpe bazali koloba ezali awa esika wapi Marie amelisaki mwana na ye mabele. Mpona nini bisika oyo ekokaki kokesena na ebite esika abotamaki. Mpe bazali na libulu na mabanga wapi Joseph azalaki kozela kutu ntango Marie azalaki kobota na esika mosusu. Boye likambo na ntina monene. Soki bokoti na oyo wana ebyangami miliki na bule, mpe soki bokoti na kati na oyo ebyangami libanga na miliki, mpe na kati na libulu na mabanga mosusu église atongi na kati na yango elembo mosusu na kipagano na kati. Mpe na bifelo bozali na bilembo na mpembe oyo, mpe endimami na Rome, mpe na kondimisama na pape ete ezali miliki na Marie oyo esopanaki na bifelo. Ezali likambo monene.
na ntango azalaki komelisa Yesu. Na solo molakisi na biso azalaki na esengo mpona kotalisa biso yango mpe bokoki kozwa lipamboli ekeseni. Ezali na mokanda na kondimisama na Vatican oyo ezali koloba ete ezali bilembo na miliki oyo na solo ebimaki na mabele na Marie. Bongo oyo nalobaki na molakisi oyebi nazalaki mpe na kati na mabulu mosusu mpe ezali na bilembo na mpembe lokola oyo na bifelo, ezali maboke na calcium carbonate na mbula. Ye alobi iyo te na lidusu mosusu kasi awa te, oyo ezali miliki, ezali libanga na miliki ekenda sango. Mpe soki bokiti kuna ezali na mabulu na mabanga mike, mpe kuna bokoki komona ekeko oyo na kala na kati na moko na yango. Sikoyo ezali kipagano na solo, ezali masolo na Isis. Bomoni na masolo na Isis, Marie azwaka esika na Isis, mpe Isis azalaki mpe nzambe mwasi na mabota. Sima na nyonso asilaki kobimisa Horus na mpwasa na sima na liwa na mobali na ye na kokangisa ye na biteni. Na bongo soki moto azalaki na likambo na kobota, akobondelaka Isis na kokesana, mpe yango ekopesa ye eyano na likambo na ye na kobota. Soki bazalaki na likambo na komelisa mwana mabele, na bongo bakokaki kobondela Isis mpe mabele ekobimisa miliki. Ezali kipagano oyo na kala ebimi lisusu na bokristo na lelo na bisika wana. Yesu abikisamaki na solo na kobomisama na Herode, mpe libota ekitaki na Egypte. Biblia elobi na biso palekisaki mikolo na Egypte mpe na ntango yango mpo ete mwana mobali azwa lolenge na ye na bomoto, ndenge ezalaki momesano na Israel. Ntango bautaki na Egypte bafandaki na Nazareth, yango nde elobi Biblia. Sikoyo soki bokiti na Egypte, ezali na esika oyo na kotala boye libota na bule ekomaki. Bazali na bikeko kuna, mpe lisusu Eglise Orthodoxe ezali mpe na esika wana na bisika oyo babengaka mpe na bule. Mpe awa ezali lisolo na Joseph na libota na ye bazali kokita na Egypte, mpe moko na ba eglise kenda sango awa ezali monastère du patriarcat orthodoxe copte mpe église la Vierge Marie na Adawia na Egypte. Ezali église eyebani mingi koleka, eleki kaka mbula mike na suka na bambula 1990 esika moko Marie abimaki wana. Ezali na kobima ebele na Marie na esika wana, mpe ba musulman bakendaki kuna na mandoki mobimba. Na solo akokaki kozala Marie tempo ezali na Biblia te, kasi ata bongo kobima wana na Marie ezwami na ntina monene na eglise oyo. Mpe wana bokoki komona bikeko na eglise, bikeko misusu na lolenge na bilembo, mpe ekomelaki biso kuna eyenga na mandalala ntango tozalaki kuna, mpe patriarche na eglise oyo azalaki komema biloko esalama na makasa na mandalala. Oyo ezali lisusu lisolo na eglise oyo mobembo na libota na bule na Egypte. Lokola bakitaki longwa bisika bazalaki bakitaki na Egypte, mpe bazalaki na lisolo na ndenge bakitaki na ebale na Nil, mpe batikalaki na esika na kokesena. Mpe ezali kitoko komona eglise oyo bazala mpe na mokanda na bikamwisi. Ezali oyo nde komaki mokanda oyo bozito makasi ekitaki na kotiolama na ebale na Nil mokolo moko. Mpe lokola ezali esika na bule, bato awa bazali solo na limemia mpona kozwa mapamboli. Awa ezali mokanda ekitaki na kotiolama na nse na ebale na Nil, mpe efungami na lokasa ekeseni mpe na tina monene. Yango wana mokangisi azali kotala ezali na libende moko na oyo ekomi mpo lokasa nini efungwami. Sikoyo ezali na libende ekangami na mokanda mpe ezali kozinda te, ezali kotiolama. Boyebi lokola ekateli yango nde balobi mpe babengi yango Biblia etiolaka. Mokolo na vendredi 12 mars 1967 na nsima na losambo na ntongo bato bamonaki eloko moko ezali kotiolama na mai na esika libota na bule ematelaki na masuwa. Bandimi moke na eglise bakitaki mpe bamonaki ezalaki Biblia ezalaki kotiolama na mai efungwama na Isaïe 19:25 oyo elobi esengo na bato na Egypte. Ata kombonge na mai mpe bozito na mokanda yango ezalaki likolo na mai mpe emonanaki lokola likamwa na bato elembo ekeseni na Nzambe lokola lipamboli likeseni mpo na bango. Sikoyo ezali makomi kitoko oyo bazali kotanga awa Isaïe 19:25 na solo elobi kaka wana te.
ezali makomi oyo ezali kolobela ntango na suka mpe elobi ekozala lipamboli na Egypte mpe na Asiri mpe na Jerusalem. Elingi koloba nsango na bato na Nzambe ekozala ekomata ata na mboka na bapagano ekokoma ata na mboka na bapagano na mpe bato ebele bakondima bosembo na Kristo. Lisakoli moko kitoko na kotalela kokokisama na bantango na suka. Kasi bazwi kaka eteni oyo moke babambi yango na kati mpona kotalisa niti bazali bato na solo. Na solo Koran ezali kosala ndenge moko. Na koloba ete Ismael nde na solo mokitani. Jacob te. Awa nde esika wapi Biblia oyo ekitelaki na kotiolama na ebale. Sikoyo ntango tozali na Egypte na lingi nde kolakisa bino esika na monaki kitoko makasi. Oyo ezali esika babengaka mboka na kobwakela. Ezali esika moko na mabe kolekana na mona te uta na botama. Soki okomi na banzela na Ker, mikolo oyo Ker ekomi na bato koleka 1,500,000 bazali na kati mpe na nzinga na yango. Ezali mboka moko mabe koleka bamboka nyonso na mokili mobimba. Moko te ezali lokola yango. Ezali nde Armageddon oyo ezali kozela komonisama. Boni bokoki kokanisa ebwakeli salite bosoto na mboka wana. Sikoyo na bamboka malambo salaka nini na bosoto? Bomemaka yango libanda mpe botiaka yango na ebwakeli kuna mosika na mboka to botumbaka yango to bosalaka oyo nyonso bosalaka na yango. Boni bokoki kokanisa bato 1,500,000 bafani na esika neti oyo mpe bazali kozwa ebwakeli na bango bosoto na bango mpe bamemi yango na bisika na babola babwaki yango na banzela. Mpe babola oyo bazali kolokota bilei na kati na bosoto yango. Pe bazali kofanda na likolo na bibwakeli ezali solo mboka na bosoto na kati na mboka. Soki bokangi bafoto bakangeli bino nkanda mpe bafoto na ngai ezali malamu mpenza te ezwami na lombango neti oyo boyebi eloko neti oyo bakoki koboma bino mpamba soki bamoni bino kozwa bilili. Likambo na kokama komona mboka oyo ezala bongo. Ntango okoti na mboka na kobwakela ezali na ekuke awa. Mpe soki okomi kuna okoti mbala moko na mokili mosusu na kokesena na kolakisa bino nini ekokali na yango. Ezali na kokamo. Awa ezali ntango okomi na mboka na kobwakela ezali nde bongo bato bazalaka moto akoki kokanisa wana te motema na ngai ekendaki na bango ezali oyo ekokani na yango bandako nyonso etondisami na bosoto. Mpe bafandaka kuna ezali awa ezali bandako na bango. Mpe bandako oyo nyonso bitonga oyo nyonso na minene eloko nyonso ezali na bosoto. Mpe kuna bokoki komona mituka minene oyo ebwakaka bosoto koya ebele kokangama na mituka na banzela mikolo nyonso ezali kokamwisa. Sikoyo nzela nyonso ekokani na oyo ezali kaka nzela wana ezali mituka minene na bosoto ezali kokota kuna kobwaka bosoto solo ezali mabe koleka mpona biso kaka na kolekela wana tosimbaki eloko moko te nazwaki kosu mpe bato batikalaki bazwaki diare kaka na kolekela wana mpamba yango wana ezali kokamwa ba microbe ezali kuna ezali oyo na makasi oyo ebomaka mpe bato oyo bazali na nzoto makasi mbala mibale koleka basusu. Awo bokoki komona kokangama na mituka mpe bosoto na salite ezali bisika nyonso bilili ezali kitoko te ezali kolenga. Awa mpunda moko ekomi na bozito na mokongo mpona kobwaka na mboka liboke monene na bosoto moto oyo azali koluka bilei na ye na ebwake na bosoto. Boni bokoki kokomona yango azali kopona ezali wana ntango mosusu ezali ndambo mpona bomoi na ye nyonso. Mpe bana oyo mike bazali kofanda awa na kati na bosoto. Boni bokoki kokanisa yango ezali mpasi koleka na lingaki na simba kaka mwana mwasi oyo moke mpe natia ye na esika malamu esika kitoko ezali kopesa nkanda ba magazin kuna bosoto ezali awa ba magazin ezali. Mpe na ntango bozali kolekela na ekuke mbala moko bokoti na mokili mosusu ezali kaka bongo ezali mpeto. Mpe kuna eglise moke oyo na ba orthodoxe etongami mpe libanga etimolami na nzinga mpe nyonso etimolami libanda na makasi likambo na kokama l'église orthodoxe oyo na moke ezali wana église de Sainte Bola mpe bokoki komona yango ezali mpenza kokamwisa na esika mosusu kuna ezali na ndako na milulu. Mpe moto moko orthodoxe na Pologne azali kofanda awa elenge moko mobali akendaki kuna mpe asalaki atimolaki mboka oyo moke
ezali na ndako na milulu oyo atimolaki libanda ntango mosusu na lisalisi na nzinga ye oyo moto wana asalaki mosala nyonso oyo bozali komona wana kokamwa mpe bifelo nyonso na mboka oyo na libanga etimolami libanda na lisolo na Yesu. Na kati na bamusulman okoya na mboka na kobwakela mpe bosoto salite mpe ozali na esika na mpeto na ndako moke oyo na Nzambe mpe lisolo na Yesu ekomami na bifelo. Yesu na bana mibali babateli na mpate kuna na ntango na mbotama na ye esalemi kuna likolo lisolo na mbotama na ye nyonso etimolami na libanga oyo makasi. Nazali mobateli malamu etimolami na libanga oyo makasi masolo na Biblia kotambola likolo na mai mpe mwasi na libulu ndakisa ezali mosala makasi kaka mpona kopesa bino makanisi oyo ezali solo etando na libanga kitoko wapi batie bisalelo likolo libanga moko te na mokili nano etikala te kotimola maboye na masolo na Yesu oyo ezali lisolo na Lazare azali kobima na lilita na ye oyo ezali lisolo na Yesu azali kobima na lilita na ye mpe moko na bino akoki komeka molai na ye awa oyo ezali etando solo libanga oyo azali kosalela mpe asali nyonso oyo kuna bozali na lisolo kitoko na Yesu tokoba moke na ntango azalaki kopambola bango amataki na lola mpe oyo elandi tokomona mwana na moto kouta na mapata na nguya monene mpe nkembo moto moko abongoli etando na libanga na etando na elikia nakamwaki makasi ezali nde yango ekokani na wana boye na mokili oyo emonisami na mboka na kobwakela mpe lokola boye na elikia na kosala boye na elikia na kosala oyo kuna na esika mosusu ezali solo na Yesu nakomona mwana na moto koya na mapata na nguya mpe nkembo mpe boyebi malamu mboka na kobwakela lisolo na Yesu ezali lisolo oyo ekoki kozala lisolo na kopasola motema nano ebetema te na mokili nayebi bafilme ebele esalama kutu oyo na suka esili kosalama ekoki kokota te na mozindo na makambo oyo ekomela Yesu mpe na oyo bomoi na ye ekokaki kozala ntango nazongaki na Jerusalem iyo Jerusalem lelo ezali mboka mosusu boyebi bato ebele basalaka mobembo kuna awa bozali na liboke na baseur bazali kokamba mobembo na sima na ekulusu mpe bato batondisami na lolenge moko na esengo bazalaki na esika oyo bamonaki yango kasi soki esika moko ezwi esika na Yesu wana tokomi na likambo oyo ezali efelo na milelo mpe kuna bozali na Dôme du Rocher ndako oyo ekenda sango na nsima efelo oyo na milelo ezali eteni na tempelo oyo na solo te ezali eteni na lupango na libanda na tempelo kuna likolo ezali na bibutelo bokoki kokende na esika oyo lelo bopesa mindingisa te na kokoma na mpona kokoma mosika batelemisaki biso awa kaka awa nazwi bilili na lidusu oyo ezali kaka elilingi na oyo tempelo ekokaki kozala mpe awa ezali na likonzi monene oyo ezalaki eteni na tempelo mpe yango ezali kotalisa biso monene na molai na tempelo na solo oyo basalela yango te mpo ezalaki na lipaso mpe oyo ekoki kozala elili na molai na menora yango nde basalaki na ntango batongaki lisusu tempelo oyo ezali bayuda na efelo na bango na milelo mpe bozali kotala na mikanda mike babambi na efelo yango bato bazali koya awa bakomi mikanda mike na makambo nyonso etondi bango na mitema mpe babambi yango na kati awa tozali na bilili moke boyebi ntango natalaka baorthodoxe oyo na solo bayuda oyo na solo na motema moko bafandi liboso na efelo oyo kolakisa komipesa na bango na efelo na mitunaka ngai moko boni bayebaka libanga na lobiko na bango soki bakokaki kososola kaka ete ezali na lobiko na babriki na efelo te
lobiko na solo ezali kati na oyo ezali kolakisa. Bato mingi lelo balingi bakomisa bisika moko bisika na bule libanda na bisika na solo. Boni ezali mawa te mpe bazangi oyo ezali kolakisa. Na se na efelo ezali na nzela moko babengaka yango nzela ebombani. Mpe bokolekela wana bokoki mpe kozongela na esika wana mpe bokoki komona na solo wapi ba orthodox na bakonzi na bayuda bazali kokutana elongo. Sikoyo bato oyo bakobosana bino mbala moko ntango ebongwana na kamwaki mingi na solo soki yo lokola mopagano oyo oye na esika oyo bakokangela yo elongi, bakotala yo na nkanda, bakotuna moto oyo na mbindo aye kosala nini na esika na bule oyo. Na kamwaki ntango nazalaki kuna na ntango nakendaki na esika oyo esili koleka mikolo mike, ebele na bakonzi na bayuda oyo bakokaki koya kosenga mbongo. Eloko moko bakokaki kosala te na mbula mibale to misato oyo esili koleka. Ekoki kozala makambo ebongwani makasi mpe bakoki kozala na mikakatano makasi na esika wana mpo bakoma kosenga. Kasi kuna bozali na bisika eleki bule wapi bazali na ndambo na efelo etikala mpe liboso kuna na esika mosusu ezali Dôme du Rocher. Nganga moko awa na ba orthodox azali kokende kosala molulu na ye, boyeba azali na mibeko na elongi na ye, mibeko Torah mpe awa azali na yango na loboko mpo Biblia elobi boko kangisa yango na elongi mpe na maboko na bino. Boni bozali kokanisa ete wana nde makanisi na Nzambe azalaki na yango koloba bosala elili mpe botia yango mpe esalami, to bokanisi Nzambe azalaki na makanisi na ye ete esengeli bokanisa mpe bosala lokola ye. Boni yango esosolami na kanisi yango ezali na bososole makasi. Awa ezali libanga na solo na esika na kala na tempelo, ezalaki libanga na Herode. Soki ezalaki na basonge oyo wana nde bozalaki koyeba libanga eutaki na tempelo na solo. Mpe ntango basalelaki lisusu mabanga oyo elongwaki na tempelo, basalelaki yango na bisika nyonso na efelo. Ekoki kozala libanga na tempelo na solo likolo na efelo na tempelo mosusu lelo. Oyo ezali lilita na David mpe lokola na bisika na bakatolike bayuda bayaka mpe awa. Oyo ezali esika na batismo na Yesu mpe yango wana nde mpenza lisolo ebandi. Lisolo ezali koyebisa biso ete Yesu tango Yesu abatisamaki mongongo na Nzambe eyokanaki koloba oyo azali mwana na ngai na bolingo oyo nazali kosepela na ye mingi. Mpe longo kuna Biblia yebisi biso ete bamemaki Yesu na mokili mpona komekama. Mpe Matthieu chapitre 4 verset 2 elobi akilaki bilei mikolo ntukuminei mpe butu ntukuminei. Pe azalaki na nzala makasi. Soki ozali mwana na Nzambe loba ete mabanga oyo ebongwana mikate, elobi Satana. Sikoyo ezali loba na ntina soki ozali mwana na Nzambe, boye liboso azali koboya nano bonzambe na liloba na Nzambe mpe na mwana na Nzambe lokola mwana na ye na solo. Mpe azali kotelemela ye apesa mitindo mpo mabanga ebongwana mikate. Mpe Yesu azongisaki ekomami ete moto akobika bobele na nkwanga te, nde na maloba nyonso makobimaka na monoko na Nzambe. Na solo bozali na mposa na version na King James mpo na kotanga soki bozali na version King James te bokosuka kaka likolo mpo oyo etikali ekozala na version na bino te, kasi ezali lisolo mosusu. Moto akobika bobele na nkwanga te, na maloba nyonso makobimaka na monoko na Nzambe. Sikoyo tozali kokanisa ete mimekano oyo ezalaki mimekano makasi koleka, na solo ezalaki makasi koleka mpona mimekano oyo Yesu akutanaki na lolenge nyonso na bomoto na masumu, lolenge nyonso. Eloko na liboso oyo Adam et Eve basalaki ezalaki ete basalelaki na nzete na boyebi na makambo na mabe mpe mabe na mpe malamu. Na kobalola mposa na kolia ezalaki malamu mpona kolia, ezalaki likambo na bango na liboso. Awa Yesu alongaki na nsima na mikolo ntukumine mpokwa ntongo na kokila bilei esika wapi Adam na Eve bakweyaki na pole nyonso bazalaki na yango, kolonga mposa na kolia mpe kolonga koyimayima. Soki ozali mwana na Nzambe, boni na solo Nzambe alobi wana. Boye awa Yesu alongaki lisumu oyo koyimayima mpe alongaki lisumu oyo mposa na bomoto mpe mposa na koleka nyonso kati na moko.
mpe momekano ekokaki kozala makasi koleka oyo ezalaki mpo na Adamu na Eve. Oyo nde lelo esika monene na efelo na kala, mpe tozali te na tempelo oyo etelemi kuna na esika moko. Mpe na kala ekokaki kozala Satana amemaki ye na esika moko kuna na efelo oyo likolo awa esika tempelo ezalaki, mpe akanaki kobwaka ye na se. Totala nano esika mosusu oyo ezali esika yango wana epesi bino makanisi na molai na yango. Pe momekano na mibale ezali soki ozali mwana na Nzambe kaka motuna na liboso, omibwaka yo moko na se. Zambi ekomami ete akolaka bange na ye na ntina na yo, bakomema yo na maboko na bango ete otuta litambe na yo na libanga te. Kasi Yesu azongisi lisusu alobi, lisusu ekomami ete okomeka nkolo Nzambe na yo te. Ezali momekano monene na mibale mpo na bato. Mpe ezali awa soki toyoki mateya oyo topesaki lobi, mpe na nsima ezali lisumu oyo bato ebele basalaka. Ezali lisumu oyo kokanisela. Lisumu na kokanisela. Bokanisa bato mibale balingi kozwa eyano na mokakotano na ngambo na nzela. Atako ezali nini ya mwana moke na nzela ata eloko nini. Moto na liboso abandi kokima na koloba, nazali mwana na Nzambe, Nzambe batela ngai. Pe apoti mbango na nzela. Mosusu aye mpe alobi, Nzambe mokakatano ezali kuna na ngambo na nzela, salisa ngai na kati sa nzela. Pe abandi mbango na nzela. Bango mibale na miso na baoyo bamoni bango bakokani mpenza. Kasi moko azali na kokanisela, mosusu azali na kondima. Boni bomoni ndenge ekangami? Ezali ndenge ekangami. Ezali elongo. Mpe bo Kristo na mikolo oyo mangomba ebele lelo bazali kosalela kokanisela bokonzi na nsambela. Nzoka kondima ezali eloko mosusu mpenza. Yesu akokaki komibwaka ye moko na se, yango nde Biblia elobi. Kasi ekomami bokozala bato oyo bakanisela kati. Momekano na misato, Satana atambolisaki ye lisusu likolo na ngomba molai mingi, mpe atalisi ye makonzi nyonso na mokili. Mpenke mona yango alobi na ye ete nakopesa yo oyo nyonso soki okokweya na mpe okokumbambela ngai. Sikoyo bato balobi na solo Yesu ayebaki ete azali Nzambe, mpe lolenge nyonso akokaki kaka kolonga. Mpona nini akosala bongo? Ezalaki kaka mutuna epesami awa te. Satana azalaki ye moko na ye. Mpe Satana na nguya na ye nyonso alobi nakopesa yo oyo nyonso. Lisusu okokufa te soki okokweya kaka. Soki kaka okokweya. Na solo lisumu elandi awa ezali bolingo na mokili. Mpe na ndimi ete ebele na bato bakobunga likolo na momekano oyo ekeseni. Longwa na yo Satana. Jambi ekomami ete okokumba mela nkolo Nzambe na yo mpe okosalela bobele ye. Bolingo na mokili ekomema biso esika moko te. Boye na ntina na mimekano oyo misato, Yesu alongaki na mozindo mpo na moto mimekano na minene oyo ekomelaka biso na lolenge nyonso. Mpe na nsima na nyonso akendaki na ebale na Galile. Mpe na nzela wana ezali na mboka oyo moko moke na mabe ebyangami malula. Ezali mboka moke oyo etikali yango moko na mokili, wapi balobaka ndinga na arameyen. Sikoyo yango nde ndinga oyo Yesu azalaki koloba. Mpe ezali malamu kokende kuna, ezali esika moko kitoko, mpe ezali esika kitoko na ba-orthodox. Na ndenge na lisolo, ezali mpo na ba-orthodox na ba-musulman. Mpe balobaka arameyen, mpe bana mike balobaka kaka arameyen. Bakangami mingi na ndinga na bango na arameyen. Ezali kitoko koyoka bango koloba yango. Oyo azali moko na bansango na ba-orthodox, azali kosala mosala na esika oyo ekeseni. Na esika oyo ekeseni, tokendaki epai na ye mpe toyebisaki ye soki akokaki kobondela nkolo mpo na biso na arameyen mpo toyoka ndinga oyo ekokani na oyo ezalaki ndinga na Yesu. Nakokabola yango na bino. أبونا أحتي بشمو يجكتاش يشماخ يثالي والكاخ جثك الإيروتشاخ يخبش مو تشيب على رعا أبيح لحماح أخو اليوماح وفرليح تيوثاح إخ من غفر للتمخت عن ميناح ولو فاشتخل الناح بشاري بيوثا بيس حصل الناح مشيدا آمين.
malamu wana ezali tata na biso na araméen. Ebale na Galile esika na kokamwa eyebani kozala esika na liboso. Awa ezali mingi koleka esika, kasi ezali moko na bisika wapi makwela na kana ekoki kozala esalamaki. Mpe bokoki komona na bambeki wana, mbeki oyo ekokani na oyo na liboso, mpe lokola oyo ezalaki mbeki na mabanga makasi wapi batiaki vinyo, mpe babombaki yango na mbeki na mabele. Likolo awa ezali mboka na Yesu. Awa nde Yesu asalaki mosala na ye nyonso, mpe apeselaki mateya na ye. Mboka na Capernaum. Mpe na komema bino kuna na eteni oyo elandi. Tokende na mboka na Capernaum, oyo eyebani lokola mboka na Yesu. Awa likolo ezali esika ekenda nsango. Soki bobwaki liso kuna, ezali lokola eloko ezali te, kasi na songe na yango ezali na ndako monene na oyo batongi pembeni. Wana bokoki komona makonzi na beton, mpe bisika na kopemela na beton. Ezali nini? Ezali ndako na Pierre. Ezalaki ndako na Pierre. Pierre azalaki awa, mpe ezalaki ndako na ye. Mpe Yesu alekisaki mikolo ebele awa na ndako oyo. Soki ezali ndako na Pierre, na solo moto moko te ayebi, kasi Eglise Catholique Romaine elobi ezali ndako na Pierre. Mpe soki bokoki komona oyo etongami liboso na yango, ezali na ndako monene na beton esimbami na likonzi likolo na ndako na Pierre. Mpe bakomi Blato Petro Apostolo. Ezali esika wapi Petelo azalaki kofanda. Mpe na solo Pierre elingi koloba libanga moke. Mpe Rome atongi Eglise likolo na libanga yango. Mpe wana bazali na ekeko na Pierre libanda na yango na mbisi na pembeni na ye. Ekeko oyo monene na Pierre, monene penza. Ezali lisolo kitoko, mpo ete Simon ezali mpe nkombo na Simon Magus. Mpe Simon Magus na kotanga makomi na Alefas Levi, yende akoma Petra, Pierre, ye oyo bafandisela lingomba mobimba likolo lelo. Mpo Simon Magus oyo akomaki ndoki na tango na Neron. Na lolenge mosusu azalaki nganga monene, soki azalaki yango na ba César na Rome. Bongo soki Pierre oyo bazali kokumisa awa azali mopostolo, ezali bongo te. Ekoki kozala Simon Magus nde bazali kokumisa. Kasi lingomba etongi ndako oyo monene likolo na ndako na Pierre. Mpe na se na ekeko bokoki komona bilembo na mbisi mpe oyo nyonso, mpe yebisi biso ezali mopostolo Pierre. Mpe mwa liboso kuna ezali na eyanganelo. Mpe ezali lisusu na ndako oyo monene na beton libanda na ekeko oyo monene na Pierre. Soki tolandi nzela moke pembeni na yango tokomona oyo biloko etikala na eyanganelo. Ekoki kozala eyanganelo oyo Yesu apeselaki ebele na mateya na ye. Oyo ezali libende na kala wapi bakomi ekeke na suka na sima na Yesu eyanganelo na pembe eyanganelo na Yesu. Boyebi soki nakokaki kotonga ndako monene na Nzambe, boni nakokaki kotonga yango te na esika wapi Yesu alekiselaki ntango molai na bomoi na ye te. Mpona nini kotonga likolo na ndako moke boye oyo ekoki kozala ndako na Pierre? Ezala bongo to te, ezali kaka lokota. Ekoki mpe kozala pe mpo ete makomi na Biblia eyebisi biso ete ntango babimaki na eyanganelo bakendaki na ndako na Pierre, mpe ndako yango ekokaki kozala mpembeni na eyanganelo oyo ekoki kozala ekuke oyo elandaki yango, ekoki kozala bongo. Sikoyo oyo ezali eyanganelo wapi Yesu alobelelaki, ezali awa mboka moke mpe mbongo Capernaum ezalaki mboka moke, mboka mosusu ezalaki Korazim, oyo nde nyonso etikali na Korazim, malamu mpenza te, bitongelo misusu etikalaki likolo awa. Botala mboka oyo Yesu alakelaki mabe. Mpe Yesu alobaki soki bikamwa oyo esalamaki na kati na bino esalamaki na Sidon, Sodom to Gomor, bato bakokaki kondima sango malamu. Kasi bozalaki na libaku monene. Yesu atambolaki na bamboka yango, mpe moto atikalaki na bomkono na bamboka wana te, kasi banimelaki ye te.
awa ezali mpe esika na bule ekenda sango ezali esika na mapamboli mpe ntango bozali kokende kuna esengeli bolata kitoko oyo nde eglise na mapamboli esika ebani mingi mpe Pape Jean-Paul II azalaki kuna mbala mibale oyo ezali esika na masolo na bango awa ezali elanga ekoki kozala elanga wapi Yesu apesaki liteya na ye na liboso ezali liteya na motu ya makasi ezali liteya na makambo ebele oyo nanu eteyama te na mokili mpe bato ebele lelo bazali kozwa liteya oyo na lolenge na yango mpenza te mapamboli Matthieu 5:3-10 Yesu abandi na koloba mapamboli epai na babola liloba oyo ezwami awa lokola mapamboli ezali maikarios oyo elingi koloba lipamboli na lola lipamboli oyo ekoki kouta kaka na Nzambe mpe lipamboli monene mpe oyo ezwami lokola babola ezali na grek tokos elingi koloba bobola mingi koleka eloko moko te kasi bobola mingi kozanga ata palata moko na kosalela mpe abandi liteya na ye bayuda bafandaki ebele kuna bazalaki kozela amitombola ye moko masiya na koloba nazali masiya bozali baponami na Nzambe na ye kokangola bino na bowumbu na baromain bokotelema mpe bokozala bato minene na lola yango nde bazalaki kozela kasi awa telemi mpe maloba na ye na liboso abimisi lokola masiya ezali mapamboli epai na babola mpe ezali na maloba ebele mpo na babola na grek mpe azali kosalela liloba oyo ezali kolobela bobola na kozanga penza na esika na komatisama mpe bozwi mpe oyo ezali kokamwisa mpe atako bobola nini ozali na yango mpe ekoki kokokana na yango esengeli bazala babola na molimo mpe bokonzi na likolo ezali na bango mpe lipamboli na mibale mapamboli epai na baleli balingaki kosepela balingaki kolela te mpe matanga awa lisusu ezali na biteni na matanga na ndinga na grek mpe liloba oyo na grek ezali penteo oyo elingi koloba mpasi na konyokwama mpenza milelo oyo moto azuwaka soki akufeli mwana na ye nse moko mpasi na lolenge wana mapamboli epai na baleli Zambi bakobondisa mapamboli epai na basokemi Zambi bakosangola mokili ezali bosokemi oyo ezali komikitisa oyo bokoki koloba te na maloba na bomoto mpe maloba mapamboli epai na bango bazali na mposa na kolia mpe komela boyenge bene Zambi bakotonda mpe lisusu liloba oyo na nzala awa ezali nzala oyo ekangaka makasi mpe oyo bokoki koyoka kaka na nsima bino koyenga mikolo ebele mpe mikolo ebele na esobe na kozanga bilei na mai nzala mpe mposa na mai na lolenge wana Yesu azalaki kosala nini awa boni alingaki kobebisa bizaleli na bango boni alingaki koloba likambo mosusu libanda na oyo bazali kozela na solo asalaki yango na solo oyo Yesu azali kosala awa ezali kolakisa biso etamboleli na mokristo yango nde azali kososolisa mpe alobi mapamboli epai na babola na molimo Zambi bokonzi na likolo ezali na bango na ndenge mosusu ba oyo basosoli kokweisama na bango ba oyo basosoli ete bazali na eloko na kopesa te bazali koloba na yei na Yesu na kozanga eloko na kopesa ye na koyi koyebisa ye te nkolo nazali na palata moko awa boni na koyi kosomba nzela na lola nazangi eloko na betami solo na bobola makasi nazangi eloko na kopesa kasi bomoi na ngai ebebisami na masumu yango wana mpe na kokoma na esika oyo na kososola ete nazali mobola mpe nazangi eloko na kopesa mpe oyo elandi ezali esengo na ba oyo bazali kolela ezali te kaka nasosola ete nazangi eloko na kopesa lokola moto atondisami na masumu esengeli na yo kampasi pona nini pona masumu esengeli na yo kampasi mpona masumu mpe na kotala na mwana na Nzambe mpe na koyoka mpasi mpe na kobongola motema
mpe na koloba nkolo limbisa ngai. Nayoki mpasi na oyo nasali. Bongwana na solo ezali eteni oyo elandi na etamboli na Mokristo. Mapamboli epai na basokemi. Mbala moko ntango ososoli ete ozali na kokweya. Ntango ososoli ete ozali mobomi na mwana na Nzambe. Ntango oyoki mpasi ezali te ntango na komata likolo na mpunda na yo na kokanisa ete ozali malamu koleka basusu. Ezali nde ntango na kokita mpe kolakisa komikitisa. Mpe koyeba ete bamosusu na Nzambe bazali banene koleka yo. Ezali nzela na mpasi mpona kolanda na bato mpe ekeseni na bamposa na bomoto. Mapamboli epai na bango bazali na mposa na kolia mpe komela boyenge bene zambi bakotonda. Etamboleli na Mokristo ezali kosila te. Na ntango ososoli ete ozali mosumuki, oyoki mpasi na masumu, mpe omikitisi yo moko. Ezali kokoba na nzela oyo babengi kobulisama. Oyo elingi koloba Nzambe bongola lolenge na ngai na mabe. Paul azali koloba esengeli na boma moto na kala mikolo nyonso. Pe na kosenga na Nzambe abongola ngai. Mpe nazali na moto malamu na kolanda oyo azali Yesu Kristo mpe na koloba nkolo bongola ngai na elilingi oyo esengeli ngai kolakisa. Nazali na mposa mingi kozala lokola yo. Lokoleka oyo nazali. Mposolo nazali malamu te. Wana nde etamboleli na Mokristo. Boni oyo elandi ezali nini? Na ntango osali bongo na nsima okoki kozala moto na mawa mpo okoyokela bamosusu mawa. Bomoni tozali kokende na kondima ete tozali malamu koleka basusu mpe na nsima tokomi basambisi. Likambo moko monene ezali na eglize mikolo oyo ezali tolingi kosambisa. Ezali bongo te sikoyo boyebaki yango bongo mpe bozali kosala lisusu yango mpe mosusu mpe boni boyebi mwana oyo mobali ameli diamba na lingi ko na loba. Wow, boni bozali kozela nini? Nakanisi baboti bazali mpe bongo ete mosusu na esika na koleisa nzala mpe komitala yo moko mpe koloba sikoyo omitala zoba nini ozali. Boni okanisi ete ezali na bamisusu mabe koleka yo. Mpona nini bokoki kozala na mawate mpo na mawate mpe koyokela bamosusu pasi te mpo ete Nzambe akoki mpasi na ayoki mpasi na yo mpe ayokeli yo mawa. Boni ezali bongo te. Mpe Yesu alobi ntango okoti na nzela oyo ntango obongoli motema ntango oyoki mpasi mpo na masumu na yo mpo ntango okiti na mpe ntango okiti na mpunda na yo mpe osengi na nkolo abongola yo yango nde kokomisa yo moto na mawa mpe okoyokela bamisusu mawa oyo bazwi libaku na bozindo oyo te. Mapamboli epai na bango bakoyokelaka bamosusu mawa mpe lisusu mapamboli epai na bapetwi na motema zambi bakomona Nzambe. Nazali kokanisa na ntango nakomaki na eglise oyo nalongwaki na mokili. Nalingaki biloko na molili makasi na mosala na ngai na bobomi. Bitelo na likelo ezali esika malamu mpona misala wana mpe ozali kosala kaka na kokende liboso mpe na makanisi na ngai ezalaki kaka kuna mpe nayebisaki Nzambe oyebi nalingi te kozala na makanisi lokola bato oyo mpe Nzambe akosalisa moto nyonso na kosokola misala na ye mpe kokolisa makanisi malamu na esika oyo na Satana ezalaki ebele. Yango nde nzela na kobulisama. Bo Kristo esukaka kaka na koyeba Yesu te. Ezali malamu te koyeba Yesu. Boni Satana ayebi Yesu te. Boni abikisamaki mpo ayebi Yesu te. Esengeli totikela Nzambe esika mpo abongola biso. Asokola biso na misala mabe na biso. Mapamboli epai na bango bakoyeisa kimia. Zambi bakotanga mabana na Nzambe. Bomoni ntango lekeli na biteni oyo nyonso na kokolisama okokoma moyeisi kimia. Sikoyo nani azali moyeisi kimia? Moyeisi kimia azali moto oyo asosoli ete kimia na Nzambe azali na motema na ye. Kimia monene ezali na ba oyo balingaka mibeko na yo. Psalm 119. Ezali kimia oyo ezali kouta na lola. Ezali kokamisa ngai mikolo nyonso tango nazali komona ba politiki kozwa lipamboli ekeseni mpe kosalela mpona bango moko bazali komipesa bango moko mbano na kozanga kolekela na nzela oyo nyonso na boumeli na Bokristo. Ezali moyeisi kimia te. Moyeisi kimia azali moto oyo azali na kimia na Nzambe. Ye nde moyeisi kimia. Ye wana nde moyeisi kimia.
mpe mapamboli epai na ba oyo bakozwa minyoko boni ezali kokamisa te mpona boyenge bene zambi mokonzi bokonzi na likolo ezali na bango likambo nini nasuka nkolo azali koloba awa lipamboli nini nasuka mapamboli epai na ba oyo bakozwa minyoko elingi koloba soki olandi nzela oyo soki oyoki mpasi na masumu na yo soki osengi bolimbisi soki otikeli nzambe esika mpo abongola motema na yo soki omikitisi soki olingi kimia na nzambe na motema na yo bato na mokili bakoyokela yo nkanda mpe bakonyokola yo yango wana nde ezali wana nde nzela na etamboli na mokristo ekeseni mingi koleka na oyo bato balingi lelo na mokili mpe mateya Yesu azali kopesa na ebale na Galile ezali mpenza na mozindo makasi oyo esengeli bato nyonso balanda na mokili tozali na mposa na kokamata Biblia na biso mpe tozali na mposa na koyeba yango soki ozali na Biblia oyo batie langi na motani na esika na maloba na Yesu ozali na mposa na koyeba esengi ngai kotanga yango na bokebi nyonso tozali kotanga yango lokola masolo esengeli totanga yango na bokebi nyonso mpo Nzambe nde azali kolobela biso na elongi liloba nyonso ezali talanta na Nzambe liloba nyonso ata bakasi to ba oyo ezali na bisika wana na ntina moko mpe esengeli biso kotia matoi makasi na maloba na Yesu awa ezali masuwa na kala libanda na ebale na Galile bamboka mike na nzinga eloko moko eto ebongwani oyo ezali masuwa bakutaki na sima na elanga monene mpe na kotala boye masuwa oyo ezali mpenza kokokana na oyo na ntango na Yesu mpe masuwa lokola oyo Yesu amataki na Pierre na bayekoli na ntango ye azalaki kotangisa makambo oyo minene bozwa ba Biblia na bino mpe botanga maloba oyo Yesu azalaki koyebisa bino azali koyebisa bino mpe boloba Nzambe nde azali kolobela ngai nguya ezali na liloba oyo ezali lilita na Lazare awa nde Lazare alalaki na solo ezali lilita na molili makasi ezali lelo esika na bule kasi bokanisa ete awa nde Yesu abengelaki moto oyo azalaki na kolingama libanda na lilita mpona kotalisa ete azali sekwa na bomoi asalaki yango kaka ntango moke yambo ete akende Jerusalem na esika mosala na ye ekomaki na suka pe lokola azalaki kobelema na Jerusalem bokoki kokanisa eloko nini ekomelaki ye na makanisi oyo ezali mboka Jerusalem mpe bikuke ebele na mboka oyo na kala ezali kaka mpe ntango bozali kokita na ngomba oyo batongi likolo awa eglise moke oyo babengi eglise na milelo etongami lokola litanga na pinsoli mpe ntango bokokota na eglise na milelo ezali na mwinda moke likolo mpe ezali na elilingi na soso mpe ndakisa na soso mwasi asangisi bana na ye mpo Yesu alobaki Jerusalem mbala boni nalingaki kosangisa bino lokola soso mwasi asangisaka bana na ye na se na mapapu na ye nde bolingaki te maloba na Yesu eyebani mingi Jerusalem yo ozali koboma basakoli mpe kobamba batindami mabanga mbala boni nalingaki kosangisa bana na yo kati na yo lokola soso mwasi azali kosangisa bana na ye na se na mapapu na ye nde bolingaki yango te eloko te bongwani mokili ezali kaka ndenge moko mpe na esika oyo tempelo ezalaki lelo batongi Dôme du Rocher ezali na ntina monene bitongelo mosusu na esika oyo ezali ekuke na Damas sikoyo bakundoli misusu basilaki konimisa biso ete efelo ezali te esika wapi ezalaki na ntango na kala ezali na ntina monene mpo ete bakatolike romain bazali na yango na kati na bifelo na Golgota mpe Biblia elobi ete Yesu abakamaki wapi libanda na bifelo sikoyo ezali na ntina monene Yesu abakamaki wapi na Golgota na bakatolike to na Golgota mosusu libanda na mboka sikoyo oyo ezali ekuke na mikolo oyo kuna na songe mpe oyo ezalaki kokoma awa soki tuyo ezalaki kotoboka bayuda bazalaki kotimola na se mpona kokanga mai mpe bazalaki kosala yango na lombango na se na ekuke oyo ezalaki ekuke na Damas mpe bokoki komona ezali na se ezali libanda na ekuke na mikolo oyo mpe na solo efelo ekokaki kozala kaka na esika wana bongo te mpe ezali na ntina monene efelo ezalaki na esika moko wana mpe ntango bokokoma na esika wana oyo ezali ekuke na Damas mpe wana ezali mabanga oyo Yesu atambolelaki likolo
mpe mopostolo Paul mpe soki bozali kotambola kuna bozali solo kotambola na bisika solo wapi Yesu atambolelaki oyo ezali ekuke na ulda ezali bikuke kitoko bikuke mibale na se yebani na nkombo na bikuke na ulda esili komonisama kaka na mbula oyo esili koleka esalamaki na ntango na tempelo na mibale na ekeke na liboso na ndimi oyo te liboso na ekeke na biso na ekeke na liboso na ekeke na biso na solo tokozwa yango liboso na Yesu ano domini bikuke ezalaki kobimisa na banzela oyo ezalaki kosuka na kati na lopango na tempelo mpe Yesu azalaki kolekela mingi na bikuke oyo na bulda ezali na kokanga makino lelo yango wana eteni na bifelo mpe bitonga na sika mpe Yesu atambolelaki wana ezali na moto moko awa na ntina ezalaki elilingi kitoko awa azalaki na mpunda na ye kuna mpe nakanisaki azalaki elili kitoko nazwaki yango mpe na matelaki yango ezali mabe monene oyo nasalaki moto oyo amatelaki ngai na mokongo aningisaki ngai lokola chiffon mpo na kotala soki eloko moko ekoki kobima na libenga na ngai mpe na solo napesaki ye eloko mpo na oyo asalaki na nsima moninga na ngai ayaki na lombango mpe amonaki ye akanisaki oyo photographe monene mpe na telemi na bandi koseka na ntango azalaki kozwa bilili mpe kosala oyo nazalaki kosala mpe likambo mosusu moto oyo amatelaki ye na mokongo na koningisa ye na lokola chiffon mpe atunaki ye mpona nini oyebisaki ngai te nayebisaki ye te nalingaki komona yango mpona nini nalingaki koyebisa yo yango nde bazali koteka na Jerusalem oyo moteki na bakaru bazali na nzungu monene na mokongo na jus na karum na kati mpe ezali na kotengama na esika bokoki kozwa kopo mpe kozwa yango mpo na komela mpe awa ezali esika na bayuda ekeseni makasi oyo ezali ekateli na mabanga kuna bamagazin mwana moke na bayuda ezali na bitumba ebele na mboka wana oyo ezali mboka na kala na David awa nde bapasolaki profete ezali na biteni mibale bokoki kokanisa bapasola moto na bomoi na si na biteni mibale mpe bazalaki babomi minene bato oyo ezali eglise na etonga esalami likolo na ndako na likolo yango nde balobaka mpe awa ezali Getsemane mpe soki bokei na Getsemane esengeli bopona oyo na liboso na mibale po ete ezali mibale awa na esika oyo ezali Getsemane na baorthodoxe batongi eglise oyo monene na baorthodoxe pembeni na yango mpe kaka pene wana soki bolandi nzela moke libanda ezali na Getsemane na bakatholike romain libanda na banzete minene na baolivier mpe bazali koloba ezali banzete ekitani na baolive oyo ezalaki na elanga na baolivier na ngomba na olive wapi Yesu abondelelaki bokanisa malamu Yesu alobaki motema na ngai eyoki mpasi kino kufa mpenza botikala awa mpe bokengela na ngai elongo Matthieu 26:38 tata na ngai soki ekoki tika ete kopo oyo na ngai kasi lokola elingi ngai te nde lokola elingi yo mwanje na likolo amonanaki na ye kokembisa ye azalaki na mpasi monene mpe abondelaki makasi koleka mpe kotoka na ye ezalaki lokola matanga minene na makila kokwea na mabele Luc 22:43-44 ezali na bato na boyebi ebele mikolo oyo na kotalela likambo oyo ndakisa film oyo na bolingo na Yesu mpo na ngai ezali malamu te kasi bazali kolakisa mpasi na Yesu lokola ezali na Biblia te na solo ekoki te mpenza ndenge bazali kolakisa mpasi yango nanu namona yango te ngai moko kasi nazali na bansango ebele na yango mpe nakoki koyebisa bino ete Yesu anyokwamaki mingi mpe lisolo na Biblia epanzani mingi mpe esengeli kokangisa yango eteni na eteni mpe kotala na lisolo na mokili mpona koyeba na solo nini ekomaki oyo ekomelaki Yesu awa na elanga ezalaki ete atungisamaki mingi kino banzela na ye na makila na nzoto epasukaki na kati sikoyo ezali na etale na baminganga mikolo oyo mpe ndimami ete ezali libaku moke koleka mpo ete moto azala na bomoi na lolenge wana kotungisama mpe mpasi na nzoto elekaka mpasi koleka ntango banzela na makila na nzoto epasukaka mpe moto akufi na solo oyo ekoki kozala ekomaki awa ezali ndenge oyo mpenza mpe Yesu akokaki kokufela kaka wana kasi mwanje abimaki na lola mpe akembisaki ye mpona oyo ezalaki koya Biblia eyebisi biso ete na butu wana bayekoli na ye batikaki ye mpe bakimaki Mark 14:15 moto nyonso atikaki ye
awa ezali Getsemane na ba catholique romain mpe awa ezali nanu na libanga moko ekenda sango wapi balobi abondelaki mpe matanga na makila ekweyaki. Sikoyo esengeli boyeba ete kipagano ezali libanga ezangi mayele. Bazali na bisika ekenda sango, mabulu na mabanga ekenda sango, mabanga ekenda sango, mpe mabanga ezali eteni monene na kipagano. Mpe na sima, na masolo na Biblia, patriarche basalaka bitumbelo na mabanga. Kasi batikala kokumbamela libanga te. Bakumbemelaki kaka Nzambe, mpe basalelaki mabanga etumbelo mpona kopesa mbeka na nyama na Nzambe. O ezalaki elilingi na mbeka na Yesu. Ezali lisolo moko ekeseni mingi. Mpo ezali wana libanga moko na bule na kotala boye wana nde bamemaki Yesu mokangani. Mpe oyo ekoki kozala bibutelo oyo bamatiselaki ye likolo mpo ete oyo ezali kokende kino na ndako na Kaifu na tempelo soki bolengi na tempelo na ye te kasi na ndako na ye. Mpe awa ezali bilili na bifelo ndenge nini Yesu atelemaki moke toyebi te soki bazalaki kobenda ye na singa, Biblia elobi yango te. Lelo Église catholique romaine oyo etongami na esika oyo mpe ezali esika kitoko na bukundoli. Mpe awa ezalaki na kiti na nganga monene oyo azalaki Kaifu na mbula wana. Sikoyo ezali na mobulu wana na Biblia mpo ete ntango bakangaki Yesu bakendaki na ye epai na Anne. Sikoyo Anne azalaki tata bokilo na Kaifu. Mpe azalaki nganga monene na mbula esilaki koleka. Mpe lokola bonganga ezalaki likambo ezalaki mabongisi kati na libota, nganga monene na mbula esilaki koleka oyo na mokolo azalaki kotosama lokola nganga monene atako azalaki susu na mosala te. Mpe bato ebele basundolaka Biblia mpe ya mpona yango kasi yango nde ezalaki kosalama. Mpe basundoli misusu balobaka ete moto lokola Kaifu atikala kozala na mokili te. Malamu bakutaki mikuwa na ye na kombo na Kaifu nganga monene na Nzambe likolo na yango. Na solo aumelaka na mokili. Soki totali mpe esambiselo na Yesu, Biblia elakisi biso ete na solo Yesu asambisambaki mbala sambo. Kitoko koleka mpo nsambo ezali motuya na Nzambe. Mpe bokoki kobimisa yango te soki bozali kotanga sango malamu na kolekisa mikolo. Mpe esengeli bokangisa yango malamu na bokebi nyonso mpo ete bango nyonso balakisi mbala wana nsambo mbala moko te. Moko akokangama na esambiselo na Pilate, mosusu akokangama na esambiselo na Herode. Yesu amemamaki liboso na Anne. Mpe kuna amemamaki liboso na Anne, basambisaki ye na Anne. Kuna nde mosali na Anne abetaki Yesu na elongi. Mpo ete Kaifu akebisaki ye na oyo azalaki kosala. Mpe ntango atunaki ye mitune na oyo azalaki kosala, Yesu ayebisaki ye, ngai na sosoli polele kati na mokili. Ntango nyonso nalakisi polele kati na yanganelo mpe na kati na tempelo. Mpe mosali na Anne abetaki ye na elongi. Wana nde ezalaki esambiselo na yambo na Yesu. Mpe bamemaki ye na Anne na ndako na nganga monene oyo azalaki Kaifu mbula wana. Mpe Anne na Kaifu ekoki kozala basambisaki ye elongo kosambisama. Longwa kuna bakendaki na esambiselo na butu. Mpe Biblia eyebisi biso ete bakitisaki Yesu na libulu moko na busakoli na mokanda na psaume. Mpe basambisaki ye na ntongo na kotalela mibeko ezalaki malamu te asambisama na butu, ekokaki kosala makaka na kobima na moi. Mpe wana ezali esambiselo na Anne, kuna esambiselo na Kaifu, esambiselo na butu na ndambo na lisanga na bakonzi na bayuda, basanganaki bango nyonso mpe basambisaki ye na ntongo. Bamonaki ete asali mabe, mpe bamemaki ye na Pilate amemaki ye, kasi Pilate alingaki kozwa mokano ye moko te, atindaki ye na Herode. Mpe Herode asambisaki ye, alingaki mpe kozwa mokano ye moko te, azongisaki ye na Pilate. Yango nde ezalaki esambiselo na suka, na sima bapesaki ye na maboko na bayuda mpona kobakama kosambisama mbala sambo. Elo awa nde esika na liboso azalaki. Solo lelo ezali esika monene wapi Pierre azali kokumisama. Mpe Marie lilingi na Nzambe mwasi. Mpe na nzela na lilita chapelle du Sacrement Béni,
lopango mpe bibutelo na bule libulu na bule ekuke na se awa nde bazalaki kobatela bakanga mitango esambiselo na butu ezalaki madusu ezali awa na libanga mpe oyo ekomaki ezali ete bakotisaki maboko kuna likolo kuna mpe maboko elekelaki awa likolo mpe mosusu kuna mpe bazalaki kokangisa yango likolo mpe kuna azalaki kokangama na elongi na kotala liboso. Sikoyo soki bayuda bazalaki kokanga moto na mbeba bazalaki na makuki na kopesa ye etumbu, kasi etumbu na liwa ezalaki mobeko na baromain bapesamelaki ndingisa na kopesa etumbu. Soki bazalaki kokanga moto na mbeba bazalaki kobeta ye fimbo zomi na misato na mopanzi moko mpe zomi na misato mosusu na elongi. Mpe bakangaki Yesu na mbeba. Biblia elobi te kasi ekoki kozala babetaki ye fimbu mbala ntuku mibale na motoba na elongi. Ekoki kozala bongo. Atako Biblia ezali koloba yango te. Awa nde libulu bazalaki kokitisela moto na se. Mpe azalaki kokita bolumbu. Mpe awa ezali na ba ekulusu na ba Byzantin ezali na efelo wana elakisi ete ba Kristo na kalabandimaki oyo lokola esika na bule. Moto akokaki kokita na libulu oyo elingi koloba okitaki na se mpe ozalaki na boloko oyo na molili makasi. Pe mokanda na psaume elobi bakitisaki ngai na libulu. Yango nde ekomelaki Yesu ntango azalaki kozela na butu kosambisama na ntongo. Lelo bokoki kokota na libulu wana mpe kotala yango. Pe na nsima longwa kuna nsima na kosambisama na ntongo bamemaki ye epai na Pilate wapi batiaki ye na boloko oyo nzoka azalaki kozela kosambisama oyo nde ezali kokokana na kati kuna na se. Mpe na nsima Pilate akangaki ye na likambo te. Pilate alingaki te kopesa ye etumbu na liwa. Atindaki ye na Herode, basakanaki na ye, kuna nde bapesaki ye elamba na ye. Biblia elobi bapikolaki ye mandefu, babwakelaki ye soi na elongi, bazalaki kotuna ye ayebisa bango nani azalaki kobwakela ye soi, banyokolaki ye na ntango wana. Oyo nde litu stratus esika wapi Pilate apeselaki ye etumbu. Awa mpe lisusu kimia moko ezali na mabele kuna. Awa nde Pilate abimiselaki maloba ekenda sango eche omo botala moto. Mpe azalaki wana na motole na nzube na mutu na ye babetaki ye Pilate. Biblia elobi na kosambisama na ye na liboso Pilate abetisaki ye mpona kosepelisa bayuda. Wana nde kibolole oyo asalaki. Sikoyo kobetama fimbo na barome ezalaki mbala ntuku minei. Mpe bakangisaki bango na likonzi, babetamaki mbala ntuku minei na bafimbo. Mpe fimbo bazalaki kosalela ezalaki na basinga, mpe ezalaki na basete na songe na yango. Solo bato ebele bapesamaki etumbu mpona kobetama na fimbo bazalaki kokufela kaka na kobetama wana. Kaka na kobetama wana mpo ezalaki kokunzamisa bango mpe kopasola mpota na loposo na nzoto kino na misuni. Mpe makomi na kala ezali koyebisa biso ete bato bazalaki kobetama kuna na bafimbo michopo na bango ezalaki kobima kopanza na mbala moko kaka likolo na kobetama na bafimbo yango. Mpe ezalaki etumbu na pasi na makasi koleka na nsima. Tokoki mpe kokanisa ete kokaki kozala babetaki ye mbala moko mpo ete nango bakangaki na ye na mbeba bapesaki etumbu na kobakama na ekulusu. Nsima bakokaki kobeta moto yambo na ye kobakama na ekulusu. Biblia elobi te soki babetaki ye na ntango yango, kasi ekoki kozala esalamaki. Sikoyo bazalaki koloba pe Pilate atikali kozala na mokili te. Tozali awa na makomi oyo basili kokundola awa bakomi Ponce Pilate oyo ezali kolakisa ete solo azali mokonzi na banzuzi na bokonzi na Tiber. Solo na kotali na Biblia bakundoli ezali lisusu na likambo te mpo ete bato bawangana lisolo na Biblia. Bongo bamisusu bazali kotalisa ete babetaki ye na nzela, basusu balobi ezalaki likolo na likonzi oyo ekati simpe babetamaki na lolenge wana. Biblia elobi ete ntango batiaki ye motole na nzube na mutu na ye mpe ntango bapesaki ye nzete na maboko na ye bazwaki nzete mpe babetaki ye na mutu na yango. Kasi ba Grek bazali kosalela lolenge oyo na kolakisa ete babetaki ye na mutu lisusu. Konyokwama na Yesu
ezalaki nsomo. Biblia elakisi ete azokisamaki. Mpe mpota wana ezalaki monene koleka. Pe ezalaki longwa likolo kino na se. Pe Yesu anyokwamaki koleka moto nyonso mpona mosusu to moto nyonso mobomi. Koleka bato nyonso na mokili. Mpe soki Nzambe atindaki mwaje na ye na mwaje te mpona kokembisa ye akokaki kosala yango te. Yango nde akangamaki na ekulusu alimbisaki mpe ba oyo basalaki ebongo. Mpe mpona ezali mpona nini akufaki? Mpona nini akufaki noki nzoka bato misu bakangamaki na ye na ekulusu ntango molai babukamaki makolo mpo bakima te na kotikala na ekulusu. Botala soki batikalaki na ekulusu mokolo na sabata, mokolo na vendredi, mpe bakufaki mokolo na vendredi te, mpe na sima babukaki bango makolo, mpo soki te mokolo na sabata bakokaki kokita na ekulusu mpe kokima. Ekokaki kozala matanga mpona moto moko te akokaki kokanga bango po ete ezalaki mokolo na sabata. Na bongo malamu ezalaki kobuka bango makolo. Masolo na somo na tango oyo na kala. Mpe Biblia elobi bamemaki ye na Golgota. Sikoyo oyo ezali nzela monene ekenda sango Via de la Rosa wapi atambolelaki. Na kolanda Biblia bamemaki ye libanda na mboka. Elingi koloba akitelaki na nzela oyo pe akendaki libanda. Mpe ekuke alekelaki ezali ekuke na mpate. Mpe amatelaki wana ekokaki koyokana. Ekuke na mpate ezali oyo bazalaki kolekela na bambeka oyo bazalaki kotumba libanda na mboka. Soki ozali katolika amatelaki na bibuteli wana mpo na kokota na Golgota. Na komema bino na nyonso mibale mpe na kotalisa bino yango. Mpe Biblia elobi ete amemaki ekulusu na ye mpe akweyaki mpe esengaki basalisa ye mpe moto moko amemelaki ye. Oyo nde nzela Via de la Rosa akenda sango. Ntango bomati bozalaki solo na mobembo awa kotambola na nzela oyo ebali lokola na Ezekias esika wapi amonaki kobambama na mabanga. Mpe oyo nde esika na bakatolike ekenda sango lilita wapi eglise oyo ebani koleka wapi balobi Golgota ezalaki. Sikoyo esengo mpona bakatolike romain eloko nyonso ezali kati na eglise. Esika ekulusu ezalaki, esika lilita ezalaki, nyonso na kati na eglise moko ezali malamu mpona bayaka wana. Mpe na esika mosusu ezali na libende oyo bozali na banzete na grenade mpe na bagrenade na bagrape na solo kaka ndenge ezalaki na batepelo na bale ndenge moko mpenza. Makambo oyo ezali awa ezali na ntina monene. Tango komi na Golgota oyo na bakatolike bozali na sanduku ezali kuna na mungu na bule, bozali mpe na mabanga ekenda sango, ezali na moto azali koyamba libende wana kuna ezali wana wapi batiaki nzoto na ye ntango bakitisaki ye na ekulusu. Mpe oyo ezali lilita ekenda sango awa nde bakundaki ye ndenge balobaka ezali esika na bule. Soki bokoti na kati bofuti nsangu mpe apamboli yo bozali na kolongolama na masumu na bino mpo na basanza. Oyo ezali na kati esika moke mpenza. Mpe Biblia elobi ete ezalaki na libanga monene batiaki na ekoteli na esika. Awa ezali na esika moke na eglise oyo balobi lilita ezali nde boye. Mpe soki bobaluki moke na nzinga na yango bokoyeba molai na yango. Soki botali minda wana ezali mike koleka. Yango nde bokoki kosimba na nzinga. Soki bomati na bibutelo na eglise boye bokokoma na esika wapi bato bazali na botosi mingi. Kuna nde esika wapi Golgota ezalaki. Mpe bazali na bikeko oyo nyonso na Yesu mpe na Marie mpe na basi na nzinga. Mpe olo kitoko mpe palata ezali kongenga. Mpe kuna mbala moko bokomi na esika wapi ekulusu ezalaki. Sikoyo ezali awa na Golgota na bago orthodox ezali mosika te na mosusu wana. Mpe bokoki na eglise moko kaka kotia mbongo na bino awa tokuna bokopona. Mpe soki bokei na esika wana bozali na lipamboli ekeseni. Ezali eloko bokoki kozanga te. Mpe ngai na moninga na ngai tokendeki kuna mpona koyeba nini ezali. Libanga moko oyo ezali awa oyo balobi yango nde mokuwa na mutu na Golgota. Kaka wana na eglise. Mpe bazali koloba ezali mokuwa na mutu. Mpe oyo nde Golgota na bakatolike romain oyo ekenda sango mpe oyo yambaka bapaya ebele koleka na mokili.
ntango bobimi na ekuke na bampate oyo lelo ekomi ekuke na nkosi na mikolo na kala ezalaki ekuke na mpate soki bobimi libanda mpe bokanisi malamu efelo ekoki kozala kaka esika ezalaki na ntango na bokundolami bokomi na likambo soki bokoti na Golgota na bakatolike mpo bozali na kati na mboka. Biblia elobi abakamaki libanda na mboka. Lobiko ezali mpo na moto nyonso. Ezali te kaka mpo na liboke moko na bato baponami na kati na mboka. Mpe soki bobimi bokomona libanga monene wana oyo ezali na lolenge na mokuwa na mutu likolo na yango mpe likolo wana bomoni mpe na songe lelo ezali nkunda na ba musulman. Oh, ebengami esika na mokuwa na mutu. Na solo ezalaki esika na kobuka mabanga. Kitoko. Ezalaki esika na kotimola mabanga wapi Salomo atimoleisaki mabanga mpona kotonga tempelo. Kitoko mingi. Mpe na lubwaku wana ezali na eteni na ngomba oyo ezali kokoba longwa loboko na mwasi kino loboko na mobali mpe esalaki ngomba oyo wapi tempelo ezalaki. Mpe ezali na ntina komona ete ezali esika wapi Abraham asilaki kotalisa na elilingi liwa na mwana na Nzambe na ntina na mbeka na Isaac. Kasi Nzambe alobaki na ye koboma mwana na yo te na kopesa oyo na ngai. Mpe sikoyo ezali ngomba moko wana kitoko mingi. Boye wana ekoki koyokana ete Yesu akufaki na likolo na ngomba. Nzambe azali bolingo. Po ete Nzambe alingaki mokili na motindo boye ete apesi mwana na likinda na ye ete moto na moto oyo akondima ye abebisa mate kasi azala na bomoi na seko. Jean 3:16. Libanda pembeni kaka na se na ngomba ezali na elanga na lilita. Mpe pamemaki nzoto na Yesu mpe balingaki yango na elamba mpe batiaki yango malasi lolenge oyo nde balingaki Yesu. Sikoyo na esika wapi babakelaki ye elanga moko ezalaki mpe na elanga yango ezalaki na lilita na sika wapi moto moko te atikala kotiama yango nde Biblia elobi. Solo ekeseni makasi na oyo na kati na mboka mpe awa elanga ezali libanda na mboka kino lelo ezali kaka elanga kitoko kasi elanga na Biblia elingi koloba esika na kobokola bibwele ezalaki na elanga na nzete na vinyo awa ezali na efinelo na vinyo mpe elanga oyo moke kitoko lelo efinelo na vinyo ezalaki pembeni mpe kuna nsima na libulu mpona kotonga bakutaki esika oyo. Mpe lisusu botala ezalaki na malita mpe liboso na lilita soki bokoki komona efelo moke ezali mpe na efelo yango oyo endimami lokola esika na kopemela ezali na libanga monene oyo ekoki kozala balongolaki yango na lilita yango. Mpe soki botali na se bokomona na kati na lilita mpe botala na zinga na lilita ezali na lilita oyo etimolami moke na libanda mpe esilaka nanu te. Biblia elobi ezalaki lilita oyo nanu esilaki te nanu mpe batikala kotia moto na kati te. Mpe Biblia elobi lisusu bayekoli na ye bakitisaki nzoto na se mpona kotala nini ezalaki na kati ekoki kozala batalaki awa na likonzi mpe bamonaki lilita na esika wana mpe bayebaki ete ezalaki na moto na kati te. Mpe ezali kokokana mpenza na lisolo na Biblia. Mpe lisusu na elanga oyo bozali na matiti ezali kopusa na pembeni wana oyo bazalaki kosalela nkisi oyo ekosilisaka mpasi na nzoto yango nde bazalaki kosangisa na vinyo mpona kosilisa mpasi na nzoto na moto nyonso azalaki na ekulusu. Kasi Yesu aboyaki komela yango oyo azali pasteur methodiste azali kotambola kuna. Oyo ezali libanga na kala oyo ezali lita na Herode moko na marita mike etikali lelo mpona kotalisa biso oyo ezalaki. Mpe awa ekoki kozala esika na elanga na lilita. Ezali na nzela moke mpe liboso na oyo ekokaki kozala libanga oyo monene balongolaka. Ezali mosika na makanisi na ngai. Ezali mosika na makanisi na ngai Golgota mosusu wana. Na kati ezali boye. Na solo bato bazali kondima esika ezali bule. Mpe bazali koya awa mpona kobondela na botosi mingi ezali malamu kasi ekomami likolo azali susu awa te asekwi. Mpe mpona ngai yango wana nde fungola na likambo azali awa te asekwi.
Nzambe na ngai nakoki lisusu kokende te koluka ye na esika moko na bule ata na libulu. Asekwi nakoki kolobela ye ata awa, nakoki kolobela ye ata esika nini nakozala. Mpo akoyokela ngai. Po ete azali lisekwa pe bomoi. Oyo nyonso akondima ngai ata akufi akozala na bomoi. Jean 11:25. Bobiki na ngolu na nzela na kondima. Ephésiens 2:8. Boyebi nsambela oyo efani na lolenge na nzoto mpe na oyo bokosalaka ezali mpamba na tango bokomekolaka Yesu Kristo. Awa ezali na ngomba na Olive, chapelle de l'Ascension, etonga moke. Mpe na kotala boye ezali esika wapi Yesu amatelaki na lola. Mpe kuna esika mosusu ezali na ekuke na olo ekenda sango. Lelo ezali na kokangama mpe esika mosusu nzela na bibuteli ememi na ngomba na tempelo lelo oyo ezali na Dôme du Rocher. Mpe awa malita etandami oyo na bazwi minene na bamusulman. Bazali kondima ete ntango Yesu akozonga akokotela awa mpe ekuke na olo ekofungwama. Yesu na bango te kasi imam Masia mpo na Bayuda mpo na Bakristo kozonga na Yesu. Ekuke oyo ekofungwama. Mpe lokola batandami kuna mpo ete bazalaki na mbongo mingi mpo na kosomba malita na esika oyo, bakosekwa liboso mpe bakozala bato na liboso mpo na kokota na esika oyo. Ndenge ezali kitoko mpe lokola. Boni bokanisi ekosala mobongo? Boboya yango. Mpo soki batangaki mapamboli bakokaki koyeba oyo ezali komema na Yesu. Esengeli toyoka mpasi mpo na masumu na biso. Esengeli to bongola mitema na biso. Esengeli to lela. Esengeli to senga na Yesu abongola biso mpe esengeli to zonga na boyokani na ye mpe na bayekoli na ye. Mpe tozali na mposa na ekuke oyo te. Tozali na ekuke mosusu. Ezali ekuke ezali na mabanga na ntalo likolo. Ezali Jerusalem na lola etongami na Nzambe. Na yebi te boni bakosekwa na lisekwa na liboso na lingi kosambisa te. Nzambe ye moko nde akosambisa kasi awa bazali kozela bango nyonso bokonzi moko na mabele. Ngai nazali kozela bokonzi na mabele te. Nazali kozela Jerusalem na lola. Ezali kitoko koleka oyo wana. Wana nde Rome du Rocher. Wana nde esika tempelo ezalaki. Soki bokoti na kati na oyo libanga ezali kaka kuna nde Mohamed amatelaki. Kasi kipagano na bosolo hekokani ata mokete. Oyo ezali Jerusalem na butu. Mpe oyo ezali ndako ezikisama eyebani mingi. Oyo nde etikala na yango. Na mbula 70 nsima na Yesu barome bayaki mpe babibisaki Jerusalem. Bazikisaki yango kino na se. Ezali elilingi na kobebisama na mokili ezali koya ntango Nzambe akozonga. Tokoki kozala to na kati na ndako na ezikisama tokozala na bokonzi na Nzambe wana nde kopona na biso. Mpe eyano na nyonso wana ezali oyo azali na mwana azali na bomoi na ye oyo azangi mwana na Nzambe azangi bomoi. Na komeli makambo oyo ete boyeba ete bozali na bomoi na seko bino bato bokondimelaka nkombo na mwana na Nzambe. 1 Jean 5:12-13. Yango nde kopona na biso lelo. Tokoki kokangama na biloko oyo nyonso na mokili. Mpe tokoki kobulisa bisika nyonso wana koleka Nzambe. Tokoki kokolisa boyokani. Kasi mbano ezali kaka moko. Tokomikitisa mpe kosenga na Nzambe apesa biso ezaleli na ye. Ezaleli oyo ekoki kososola kotambola mpe kolinga bato lokola biso. Ndenge tomilingaka. Kokomisa Nzambe mokonzi na bomoi na biso mpo ete soki tozangi ye tokoki kosala eloko te. Amen. Stand up for Jesus.